kolanda maloba ya mwana mboka Ferdinand Pochamba, ministre ya santé ya mboka Kasai kote ya Chikapa oyo azali na bakwa Kenya lelo mokolo ya mibale. Bato oyo balobaka monoko ya Chiluba bakendeki kobundisa bakuba na yango lobi mokolo ya yambo babomaki bato oyo ye amoni na miso na ye zomi na misato. Bato mbindaku ya sénateur Evariste Bochab na bandako ebele na mboka ina. Bato ebele près de 20 000 personnes bakimi na zamba na ndenge tozoloba boye ata mutu moko te aza na bakwa Kenya. Bitumba ebandaki na bakwa Kenya depuis weekend dernier ntango mwasi moko oyo alobaka Chiluba mobali na ye azalaka mokuba babandako wela mbongo oyo bato ya pamba bapesaki bango. Boyeba ete depuis 8e mois ya 2020 bituma mosusu esalamaki na bakwa Kenya entre bato oyo balobaka Chiluba na bakuba bato mpe bayike bakufaki mokolo yango. Na ndenge tozoloba boye selon mwana mboka Ferdinand Pochamba bovandeli ya bato eza malamu te. Bato nyonso bakimi na zamba basoda oyo baza kuna bakoki ata kotelemisa bitumba moke te. Bato baza na se ministre alobi ete ntango mosusu bamosusu ebele bakufi menani bamoni bibembe na bango te. Uta Kananga na Kasai Central, Sosten Pierre Kambidi, VOA.